Ça c'est fort vraiment. Bandela na lokwana. Bandela lokwana s'il vous plaît. Donc on est na katikati. Ambassade, population, na bamibi. Peuple a comment souffrir et peuple a lembi a comment belela peuple a comment loba alobi journaliste investigation moi na mama kalanga oloba kaka yo moko te tika to accompagner yo tango mosusu bakoyoka mama olobi baza banani bato ambassade mibi. Ça c'est fort vraiment. John Kabamba confrère mbote bisike ozali na defina no lokwana na lobi cameraman vraiment okobandele lokwana te s'il vous plaît bato ambassade mibi. Mais ça c'est fort. Non. Bandela Lissousou. Ces gens-là s'enivrent avec, ils jouent avec des femmes ici. C'est comme vous êtes des voleurs. C'est ce que j'ai toujours commenté. Mais ozo kata ba maman boye mbangu boye ndenge nini. Moi na mboka si ma caméra. Yo za le problème na ba maman. Ba maman ba sepela na yo te. Te ngana mwana ba maman. Makambo zo sala na sepela na yo te. Donc bandela s'il vous plaît. C'est toi l'ambassadeur. Vous êtes des voleurs. Là, s'enivrent avec, ils jouent avec des femmes ici. C'est comme donc, boyoki ndenge ba maman ba lobi. Oh. Mimi kandi mbongo ebele boye ndeko na ngai nazo yango wapi. Situation est comme il makasi boye kutuna décider na zonga ta Congo papa. Mais c'est que j'ai dit que vous devez, l'ambassade doit envoyer le message officiel partout dans les Facebook. Donc vous pouvez vous tuter. Il y a combien de gens qui sont en train de chercher comment voyager? Et il manque comment arriver au niveau de l'ambassade puisqu'ils n'ont pas les transports. Ils doivent aller seulement à l'ambassade pour ne pas écouter quelqu'un. À cause des transports, il manque comment arriver au niveau de l'ambassade et puis se faire inscrire. Puisqu'il n'a pas de possibilité, il n'a pas un service. Où est-ce qu'il va ramasser là? Na ba miyibi ya communauté oyo, ba komi ko senga peuple congolais, communauté congolaise, ba 2000 rand, ba 1000 rand, ba 3000 rand. Donc mais pour le moment, ma bémingue ko salima na kati ya diaspora congolaise, y Afrique du Sud, communauté congolaise, y Afrique du Sud. Donc batata ba maman bandeko wa bolingo na Afrique du Sud, ba enyonso bazana posa bazonga na République démocratique du Congo na compte ya rapatriement volontaire. Bo contact lisusu ba coopérant ya ba communauté ba pesa bino ba numéro na bangote. Le seul numéro où vous communiquer, pour contacter, ezali HCR, UNHCR, et puis il y a ambassade directe. Il y a mwana ezana bise habitant de Nabino. Baike bana mboka, batata, ba maman, bandeko wa bolingo, mbote na bino, jambo eno, betwabu, sanga yuabu, mbote na beno. Boye malamu na mayenga ni télévision, mais na émission na biso to solo la politique. Nazali wabino, Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, ampeto le kimbala moko na maetokolobela na to sur la politique na biso ya lelo. Baike bana mboka tozo kene na kolobela toujours rapatriement ya ba congolais ko uta na mboka Afrique du Sud po na mboka République démocratique du Congo. Compte tenu ya ba événement o elekaki na kati ya mboka Afrique du Sud, baike bana mboka ebele ba congolais bazo préférer bazonga na mboka volontairement. Et mingi ba mi komisi na nzela to lolenge ya kozongela oba kobenga rapatriement volontaire. Bozongi ya bolingi na yo moko. Omoni ke non nazona nga na posa kozonga. Alors, tomonaki batu kozonga depuis le 17 2026. Tomonaki 121 Congolais. Kozonga kolongwa na mboka ya Afrique du Sud po na mboka ya République démocratique du Congo et bakendaki précisément na Kinshasa
où ezali capitale la République démocratique du Congo. Même si y avait à boire et à manger, tolobelaki yango, tozokoba na kolobelango, mais 121 personnes oyo balongwaki na kati ya Afrique du Sud pe bazongaki na mboka ya République démocratique du Congo. Et tomoni lisusu ba Congolais misusu kolongwa na mboka ya Afrique du Sud na mokolo ya le 28 juillet 2026, 55 Congolais ampona kolongwa na aéroport à Ortambo kokene na aéroport ya Lano kuna na Lubumbashi. Alors biso loko la maison na bino média tolobaki tozawana pona ko update bino évolution ya makamnyo surtout tozali wana pona ko beta mbela ba autorité bazwa ba responsabilité na bango tozali pe wana pona ko dénoncer ba pratique ya mabe o ezo salema na kati ambassade na kati ya gouvernement pe na kati ya communauté ba pratique ya kanyaka moyibi corruption oyo majorité ya ba Congolais malheureusement et comment mode de vie na biso comment système na biso et ce qui est grave tozali komi monisa pasi kaka biso na biso ndenge na lobaka toujours monguna ya Congolais azali Congolais yemoko pasi ya ba Congolais misusu ezali bisengo ba Congolais misusu ba coopérant. Alors bayike bana mboka sengeli boye ba ete depuis ba Congolais bandi kozonga na Congo bazongi déjà ceux qui totiennent na 55 oyo ba komi 199 Congolais 199 Congolais oyo bazonga mais bango nyonso tout bazongi na bokasi ya ACR UNHCR nde mutu asombeli bango babiye nde mutu asalaka ndenge asalaka bien sûr ambassade de la République démocratique du Congo est assisté na ko sala identification ya ba candidat oyo bazozonga ba Congolais oyo bazozonga pona koyeba est-ce que bazali ba Congolais ya solo et nasima ko découvrir que baza ba Congolais ya solo ko pesa bango ba document consulaire anto ba tena lié ba mikanda oyo ko pesa bango facilité ya kobima na frontière ya Afrique du Sud pona ko kindi na mboka ya République démocratique du Congo. Donc et sengeli na bino boye ba ete depuis batu ba komi kozonga to babandaki kozonga Congo kaka 199 Congolais nde basili na kozonga na mboka ya République démocratique du Congo misusu bakei na Kinshasa misusu bakei na Lubumbashi. Mais avant bayike bana mboka oyo balongwa balobaki basololaki badenonsaki batata ba maman bilenge ba dénonçaki makambo oyo maison na bino a média dénonçaka chaque jour ba dénonçaki makambo oyo journaliste na bino investigation mwana mama Kalanga Patrick Chimanga tata Mayangani a dénonçaka chaque jour likambo ya kanyaka eza na ba numéro na bino ya nini ya ambassade o ebele baza na ba chaîne na bango mutu na mutu azosala makambo na ye oyo alingi siko biso tozoyeba te oyo ambassade pe mosusu azoyebisa yo obenganga na telefone nanga osala nini osala apply na telefone siko ambassade eza wapi nimero ambassade toyebi te bakoma kotinda bamessage banimero na bango bayebisi yo kota na commentaire benga ngai nde na koyebisa nini osala koyebisa soki ekomi ya mbongo soki ndenge botika kanyaka corruption ezali mabe corruption oyo ekotela biso ba Congolais na makila ekoma ade na biso ezali pasi okende bisika songolo pakala sans que okuta ba Congolais ya ba corrompi na ba corrupteur. Et mama abetaki mbela sir batu oyo babimi na communauté congolaise na ba province songolo pakala bami pesa mpifo ya kolobaka na cadre ya ambassade bami pesa mpifo ya kolobaka na compte ya ambassade
bango nde bakomi kosala ba communiquer ambassade. Et ambassade aussi très incompétent en matière wana a communiqué souvent dans ba canal officiel. Et tango bino ambassade bozo communiquer te na ba canal officiel bozo tika temps libre point mort mais ba coopérant bazo profiter na yango et ba coopérant oyo bazana ba câble na bango na kati ya ambassade batu a corruption na bango na kati ya ambassade babenga bango ba câble. Mina kandi mbongo ebele boye ndeko na ngai nazwi yango wapi situation oyo ekomelinga makasi boye kutu na décider nazonga ta Congo papa. Arona okende beta porte pa ya nani pona so milrendo oyo papa na ngasunga ngai. Vous avez besoin de Mikanda, il faut dans Mukanda. Vous avez Mukanda, ni papier, carte électorale, ni passeport. Et tout ça, tout ça, quand ils sont bien, après ça, réponse. Papa ngandi kuna wote. Ngabo manga boye pani. Pardon, ko sala bongo te sunga ngai. Nazolukela ombongo na opesa o. Donc bazwa kanyaka bapakola yango peinture kanyaka bakomo benga kanyaka ba câble et maman betaki mbela sir bango mais abetaki mingi mbela sir ba coopérant ya Cape Town. Alors tozolo bela Cape Town lelo ba coopérant ya Cape Town ba miyibi ya Cape Town na kati ya communauté congolaise oyo bozo torturer ba ikeba na mboka na kosenga bango kanyaka kosenga bango ba 1000 rand ba 2000 rand ba 500 rand bino nde tozolo bela lelo po mama ye moko alobaki ti mama loba nanu nga mwana ba mama vraiment mama loba nanu nga nalanda na sima aloni mosusu na Cape Town azolobaki te ndenge eza boye batike ezala banini batena lié biso tozosala soki tosilisi makambo nyonso totindi yango na ambassade siko biso toyeba nini mais puisque bato bazosala na batena lié ambassade na yo bien bazosala tena lié ambassade eza makambo na communauté congolaise problème ezali pasi pe mawa batu oyo réseau oyo ya batu oyo bami pesa mpifo balobaka na compte ya ambassadeur balobaka na compte ya ambassade basalaka na ambassade te ambassade a titra bango te ba communiquer na compte ambassade ambassade erayebi bango te donc bokomoleka bozolobaka no biso nde toza chargé ya communication ambassade ambassade chargé biso boyeba ete batike na bino batena lié biso nde tozosala yango. Donc bino bokomi ambassade bino bokomi ba compagnie d'avion bozana ba avion po bosala ba ticket bosala ba tenalier et bozo ebisa ba ikeba na mboka keno soyi bosili si kosala ngo do bango batindela bino ba biloko wana ba compte na bango ba numéro na bango ba mbongo bokosenga bango soki bosili si nde botindi yango na ambassade. Mais question nazo tuna est-ce que bino bokomi ambassade ya République démocratique du Congo en Afrique du Sud? Question nazo tuna est-ce que bino ba soi-disant ba communicateur ambassade est-ce que bosalaka na ambassade ba formulaire o bosalaka na bandaku na bino bozo tinda ngo na ba communauté bozo tia ba numéro na bino bozo koma ba biloko na kati ya ba chambre na bino est-ce que bino bokomi ba ambassade? Et ce qu'on a ban 5, ce qu'on a ban 6, 7, comment boye. Donc, nani muto a pension pifo, ya oloba na compte ambassade. Ezali pasi pe mawa batata ba mama bandeko wa bolingo. E nyonso oyo, batu oyo, bazalinde na posa ya lokumu, matalana, bamona bango baye babango, e ya mibale ezali kanyaka. Bazwa kanyaka epa ya ba sœur na ba frère ba papa na ba mama e ya misatu ezali po
ba maman na ba sœur ba bengaka bango mingi na privé ozwa numéro nanga e benganga alors ceux qui sert a bengie allez boko mo tindela ba sœur ba biloko na bino e na sima nango boko mo linga bango papa bakona kotinda bamessage banimero na bango bayebisi yo kota na commentaire benga ngai nde nakoyebisa nini osala botika biloko bozosala ezali koyokisa communauté congolaise soni bozali dine te ya kokommunike na compte ya ambassade tant que bosalaka na ambassade te bayike bana mboka batata bamama bandeko wa bolingo tolobela bakable ya ambassade. Comment expliquer ambassade azali na bato bazo travailler na kati mais bato wana bazana bapio na bango libanda e bapio na bango bazo benga bango bakable do bango nde bakomo yebisa bango ba communiquer e basala ba formulaire basalela bato batena lié. Est-ce que c'est normal? Et nyonso oyo victime ezali peuple congolais, victime ezali communauté congolaise. Oh baza déjà désespéré, bazo senga bango lisusu bambongo. Oh baza na misala te, baza na bisika kozela mbongo te, mais batu na bino oyo bako rompi oyo bazali ko maltraité communauté, bako maltraité baike bana mboka, ampona ko senga bango kanyaka. Angel so ba dozo ide ko futa ba ba de ko futa lo bien ba ko se la de lo nga oya ngana sali ya ngali l'essentiel siko yo siko sala oya yope pour nga zo ide c'est ça on a la solution lo so bilo simbate donc tout ça quand awa nos fils à partir de 17 ans to gagner office wala ko mamusu et o ezali pasi makasi ezali que communauté congolaise ya Afrique du Sud ya ba province nyonso tout oyo bazana posa bazonga na Congo na cadre rapatriement volontaire o ezalaka ofele makambo nyonso eza ofele mais ba se retrouver na katikati ya confusion bayebi te bisika nini bakende absence d'ambassade, incompétence d'ambassade. Il y a qu'à communiquer régulièrement na ba site officiel pour na épargner population et quoi na piège ya ba coopérant oyo na ba communicateur ba câble oyo soi-disant. Donc ambassade a communiqué souvent et voilà maintenant communauté s'est retrouvée entre ambassade na ba miyibi ya communauté. Donc peuple a évité Andi Melanani, Acha Lokolo wapi. Et voilà ba coopérant na ba miyibi ya communauté oyo ba komi ko senga peuple congolais, communauté congolaise ba 2000 rand, ba 1000 rand, ba 3000 rand. Donc ba komi si communauté congolaise bilanga na bango. Mini rand mbongo ebele boye ndeko na ngai nazo yango wapi. Situation ekomelinga makasi boye kutu na décider na zonga ta Congo papa. Arona okendo beta porte pa ya nani pona so 1000 rand oyo papa na ngasunga ngai. Et mama loba nanu vraiment mama loba nanu loba kaka simangana ya bato ambassade miyibi boyoka ndenge bango moko bazoloba makambo na zoloba awa eza makambo na lobaka chaque jour et voilà peuple azo sibiri yango tango biso toyaka na bitando ike tozoya te pona ko attaquer bato personnellement non biso tozali 4e pouvoir média maison média mayanga ni télévision eza wana pona ko servir peuple congolais pona ko servir peuple a monde mobimba ko servir communauté congolaise ko servir diaspora congolaise tozawana pona ko informer ko éduquer et ko dénoncer bisika mabe ezali ko salema ko beta maboko bisika bolamo ezali ko salema mais pour le moment mabe mingi ko salema na kati ya diaspora congolaise ya Afrique du Sud communauté congolaise ya Afrique du Sud quelques batu na kati ya communauté basali ko monisa majorité ya baye bazomona pasi
pasi lisusu koleka na kosenga bango ba 2000 rand ba 1000 rand ba 3000 rand mais ça moyibi bato ambassade miyibi mama olobi eza nini bato ambassade miyibi mama olobi basali nini tokomi na katikati ambassade population na bamiyibi. non ça c'est fort vraiment bandela na eloko wana bandela eloko wana s'il vous plaît tokomi na katikati ambassade population na bamiyibi. peuple a comment souffrir et peuple a lembi a comment belela peuple a comment loba alobi journaliste investigation mwana mama kalanga oloba kaka yo moko te tika to accompagner yo tango mosusu bakoyoka mama olobi bazaba nani bato ambassade miyibi. ça c'est fort vraiment John Kabamba confrère mbote bisike ozali na defina no lokwana nalobi cameraman vraiment okobandele lokwana te s'il vous plaît bato ambassade miyibi. mais ça c'est fort non bandela lisusu ces gens-là s'enivrent avec ils jouent avec des femmes ici c'est comme vous êtes des voleurs c'est ce que j'ai toujours commenté. mais ozokata bamama boye mbangu boye ndenge nini mwana mboka sima kamera yo ozala problème na bamama basepela na yo te nga na mwana bamama makambo ozosala na asepela na yo te donc bandela s'il vous plaît wana asengi yo 2000 3000 encore tout d'amour. C'est toi l'ambassadeur. Vous êtes des voleurs. Là, s'enivrent avec ils jouent avec des femmes ici. C'est comme donc, boyoki ndenge ba maman ba lobby. Ba papa pe bazana posa koloba. S'il vous plaît, on va passer ba papa chance ba lobate. Donc, envoyez-moi ton numéro, envoyez-moi ceci, venez me voir, je vais vous donner les instructions. Les gens dorment dehors. Il y a des gens qu'on a jeté les choses à l'extérieur. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas à l'ambassade d'aller commencer à ramasser les gens. Non. C'est aux gens de venir. à l'ambassade. Mais ce que j'ai dit, que vous devez, l'ambassade doit envoyer le message officiel partout dans les Facebook. Donc, vous pouvez vous tuter. Il y a combien de gens qui sont en train de chercher comment voyager? Et il manque comment arriver au niveau de l'ambassade puisqu'ils n'ont pas les transports. Ils doivent aller seulement à l'ambassade pour ne pas écouter quelqu'un. À cause des transports, il manque comment arriver au niveau de l'ambassade et puis se faire inscrire. Puisqu'il n'a pas de possibilité, il n'a pas un service. Où est-ce qu'il va ramasser là? Ok. Et des gens pareils, bon, ils sont en train de souffrir. Quand il entend que non, envoyez-moi ton numéro, envoyez-moi ça. Donc, je me donne ton identité. Ils ont des listes. Donc, vous comprendre, que problème ezali 1. Ambassade azana responsabilité na makamboyo pona kozanga ko communiquer na ye à tout moment na ba site officiel et 2 ezali population va se retrouver na katikati ya ambassade na ba miyibi ya communauté et 3 ba miyibi ya communauté oyo soit disant ba communicateur balobi bazana batu na bango na kati ambassade bazo benga batu wana ba câble. Donc, corruption, babengango ba câble. Si ko bo webisa biso za ba câble nini ya courant to ya ngwanzu. Ezali pasi pe mawa baike bana mboka. Donc, ambassade sala effort o améliorer communication na yo na communauté congolaise. Donc batata ba maman bandeko wa bolingo na Afrique du Sud ba enyonso bazana posa bazonga na République démocratique du Congo na compte ya rapatriement volontaire bo contact lisusu ba coopérant ya ba communauté ba pesa bino ba numéro na bangote. Le seul numéro oyo boko communiquer ko contacter ezali ya HCR, UNHCR et puis ya ambassade direct ya ngwana ezana bise habitando na bino. Mutu aebiso benga ngai o salabo ko benga ete yeba ke c'était moyibi c'est un kanyaker mutu akanyaka na mutu matalamna na mutu ya ma TV
Vraiment ezali pasi pe mawa metoaki na lombangu pona komanyolela bino bozongi ya 55 congolais oyo basilaki kozonga na République démocratique du Congo na mokolo ya le 28 juillet 2026 na kuna na aéroport ya Ortambo na province ya Gauteng bazongaki direction Lubumbashi ndenge na uti koyebisa bino ya liboso bazongaki na Kinshasa 121 ba oyo bazongi na Lubumbashi totalité ya bato nyonso tu babandi de ozonga na baebasi bazonga d'après ambassade na vérification côté mususu. Donc 199 congolais nde basi bazongi déjà depuis makambo oyo bandi 199 mais nazo beta c'était 199 oyo bango nyonso tu bazongi na bokasi ya ASER UNHCR et gouvernement congolais soit ambassade assister kaka na identification na délivrance ya ba document consulaire soit batena lié na mikanda misusu oyo kosala ete baike bana mboka bazonga na mboka sans problème. Ngana bino tomona nimbala sima batata ba mama bandikwa bolingo na okene na lombangu na kosenga na bino bo s'abonner pona ba s'abonner na nute bo like bo partager et merci pour la fidélité na bino nzamba batele bino nzamba batele biso tokoya toujours pona ko update bino ko ebisa bino évolution ya makamunyo surtout ezo le kanakati ya communauté congolaise ezali chaîne na bino Mayangani télévision na journaliste na bino ya investigation moi na mama Kalanga. Merci beaucoup, on peut goodbye.